Et voilà, bonjour, bonsoir partout, bonjour, Nabiso, grâce à WWRD Congo Info, il y a grand prêtre César Ngadi. Les Kamwa, frère José Ntita Azala qui produit par Kofi Olomide. Comment frère Yanzambe, Kofi Musicien Mukili a produit hier à Bétisaïe concert. Frère José Ntita Azala qui produit samedi Oyo chez Kofi Olomide na salle nae place ezali na Matonge. Alors salle o babengi na kombo ya Kofi Central place ba musicien nyoso babetaka to mona ki la Costa beta ki wana to mona ki JDT abeta ki wana. Mais siko e kamusi bana Nzambe. Et sali ndenge nini relation ya Kofi Olomide na José Ntita ba solo la pe azwa mbongo azwa caché. Frère José Ntita azwa ki caché na ye. Droit ya concert ezaki $20. Kofi aboyaki ba journaliste ba kotate mais problème à Kofi zalaki ke apesi déjà frère José Ntita caché na ye et sengi ke journaliste mutu nyoso ko ya concert azan na droit ya kosomba billet na ye biso pe na RD Congo Info moi muketo zalaka na grand prêtre César Ngadi atiaki ya ba moyen auto zalaka na bureau ba permetaki ke ngana kota concert nazalaki na concert wana na mbongo efutamaki $20 concert ezaki $20 concert religieuse $20 alors ça les alaki plein ya danger plein wana bato bayaki wana eza bandimi o bayaki wana eza bandimi o babungi nzela ou bien bandimi oyo parce que un mundimi na monaki ba pasteur ebele pe bayaki bandimi bayaki est-ce que koya ko produit na kati ya sala Kofi Olomide ko beta concert yo mona na Nzambe na sala Kofi Olomide toyebi to bomba te batu nyoso ba olanda biso boyebi toyebi misala ya Kofi azawapi Kofi a servi aka jamais to baki a servi aka Nzambe pour le même Kofi ona o yembaka chéri fungolanga tanga lo lemo na sena yo ka diki donc frère wana andimi frère José Ntita andimi avant na Kofi ba solo la makambu ya chéri tanga lo lemo na sena yo ka diki apesi e caché kene ko beta na salle nanga abeti mais comme si biso concert wana botala tout à l'heure na otela bino abeti yango na sebeni moko selon bato babi non ezaki demande à Kofi ayebisaki José Ntita ke betelanga ngo textuellement musique ya mokili pour frère José ma danse abine soko moni frère José tonton mwika azaki wana 16 mm abi mais oyo so pesi mokongo zaiko donc José Ntita betaki concert na ndenge jeté bandi milingi bazaki dessus na comportement na ye na ebité kuna frère Patrice président ba musicien chrétien tout alobi nini pour frère José Ntita ba misu babike azana nu libanda batie na libanda mais pourquoi pas frère José Ntita soki lelo coopérer na Kofi pour beta na sala Kofi Olomide est interdit et pas ya fali alinga robeta kuna te faire alinga robeta kuna te wera robeta kuna jamais jiba robeta kuna jamais. Comment frère José Ntita ndimi beta kuna bana Nzambe balobi ayokisi bango soni donc nenga ayokisi bango soni pourquoi pas yakine matanga ya papa Wemba il fallait ya frère José Ntita fallait ya no matanga papa Wemba oye matanga bino ba misisa Nzambe bokimaka ba misisa mokili na ba matanga mais ya mokili ba yaka matanga na bino sema imisa makufi to moni ba misisa presque tout bayi balobi ponango mais bino papa Wemba kufi boyete mais ondimi ozwa caché à Kofi Olomide abetisa o concert na kati ya salle na ezalaki interdit yango bomona élément na proposé bino tout à l'heure grâce ya tonton Mwika oyo babengi 16 mm bozo élément wana bomona sebeni oyo betamiana nanu e betamate alors tout à l'heure na yebi ke partout bozo zela bozo élément na ndenge concert na betamaki biso to saka boulot musana biso zaka osala biso toza wana ga uniquement pona kosala ikamusika ka bato ke lobi pese lo mbongo akokuta pe na Kofi basolo li azui caché mais bana Nzambe musu batuni mbongo yo Kofi apesi frère José Ntita wana pona caché na ye mbongo na pe frère José Ntita ko zongo pe akiko semba en église quelque part pasteur moko pe ali yango bana Nzambe bazalaki na kati ya sale ya Kofi. Alors merci à trop na Leombo na Autriche na bosante Fabien de Bilinto place azali na kati ya Bela na bosante soute Royal Kinalele o azana kata Suisse Alasa Matundu Dadi Katalai Papi Bakani place azali Hervé Kulu na kati ya Lyon wana ndeko na ngai na bosante Junior Bavu na kati ya Allemagne Poli Gucci place bazali et dit partout bino tout bozana kata poto suivez cet élément bokomona que frère José Ntita azalaki mafu na concert wana parce que les concert produit par Kofi Olomide est-ce que c'est normal musicien ya Nzambe ba produire et pas un musicien mukili c'est que bakutanaka c'est que basololaka quant à moi David Mombele M6 Kosi na Yuda na lobi suivez cet élément bokomona en place mon côté kake pana biso poto bimisa ki mbongo to somba ki billet to kotaki c'est parti tous les gars.